Paka melaka bangi azana idée bongo ndeni bangi na gane muta melaka bangi asala bakamutu na kwiti ya bangi azo ba idée ya bien bongo wapi. Tout le monde ba loka ba boketu na ba paka na ba Karine ba sort moko. Karine mokonzi photo gangi la kepe. Bo Karine a ke poto sili. Poto bi ke poto cimetière. Biso te la baronne te ça la baronne te. Mon on a salité wana ayala parler na ngakutwa atika basili suki nae. Mon on a salité ya mabe ya munoko solo. Aye surtout lui, tu as ambulance leader, arnaqué en ligne. Tu as arnaqué faux chanteur. Moto Molambi. Ah, yemba bien té. Muta yemba la libumu, voyez où tu as la libumu. On y va pas ka. Baza, basala, groupe moro boyena, bokechu. Bokechu tellement lingaka, ba leader na biso Congo té, ba chanteur na biso té, baza basala groupe na bana paka, ba comment ko koma na ba WhatsApp, paka beat ne na Congo ezaka ka aboma ba orchestre nyonso. Bah créer des ordres dans Banzangon. Production 80 000 francs. Pas qu'en ambulance, n'en voulu, n'a pas bangi. Bah qui signé par. Production 80 000 francs. N'a ça $100. N'a ça $100. Bah il autant gâté donc production $50. Bah qui est autant gâté mal la photo. Bah qui signé business n'a papier quoi. Papier quoi. Nakoloba tout le monde a allé cofondateur. Même pas Kazala raté. Pas Kande ayakande ko Diembela. New Style et Salema. Pas Diembela. Pakaya ko Dembela. Mutata rapprocher ya Wata Dembela na New Style. Tete rapprocher ya Wata to yebeza ba vina biso ba Charlie Rubench, ba BH. Ba sangana na chaîne moko Cheveri, chaîne mo ya PD le wala paka. Po paka c'est un PD. Azana ba excité. Ba ex ne ba PD ba nani ba Jos Kavulu, aza poto, ba Willy Gabana, ba ya l'infini, ba Gelor VIP. Ozomona niveau paka. Aza excité. Paka sa extingam na tambola na paka na bige paka akushaka ba PD alinga pe ba yela nga je wana ne Cheveri na hero nga tellement que na za yaya na linga punga pena nga pena bana poto nga linga nga pena ba banzele punga botama na mois de mars na linga nga ba mama do oyela nga ba je wana en tout cas e kotate na dimna paka asala interview à français te bongo ntelongo ya wapi paka nika ne ba sapatu to yeba za ine mona musala domestique ya Watanabe aniki la président na biso Bakecha sokolake baka bitinda ezalaki ndeye paka kena luka bitumba na moko na bato ave na biso na tanga kombo te pour la polémique akena luka bitumba la bango ba jami langue ba machette ba bete lichette na mutu soto mona un mois akoma terre na koma bongo mbwa moko bo ya liboma tango ba bete lichette wa momo ya liboma abanako leka fiba paka na mutu ndo mona siko mbongo sika na rage ekota na mutu. Exemple TV qui top, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui top, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui top, rien à dire. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux. Je suis Barési Baza, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir. Mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Grand merci à cette grande équipe technique, Yannick Youra, à la réalisation finale de cette émission. Merci à toi, Gilles Va, à la prise de vue. Et un grand merci au sponsor officiel de cette grande chaîne, Yannick Chamba Godson. Chamba Godson, un privé comme toi n'existe pas. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois pour vous Nabite Nabé en banane. Ba revendicateur, ba tout ba panzi New Style. Eza bango, ba cofondateur ya New Style. Oh Charlie Paka kuna zotombora. Oh ngana bengani bango. Bazonge pa wata ponga na bengani bango question mark. Et tant mon panzi sango na baki non, il faut na ya sur place na mon appelle Liverpool, ou à gauche nanga. Et puis Hero Kazadi, to solo la to panzanteke. So je vous d'accord, on a déjà bonjour et bienvenue à Liverpool. Ouais, bonjour Barési international, mobile Mwindo ya Mbinga international, obope sa fierté na presse, take ba chaîne le rôle biso bozana makambo.
botalamaka bato balinga bino na remercier pe le bon Dieu nenga pesi biso makasi na yo moko oya na mutuka no yo zo biso image en tout cas vraiment nzamba zala na yo tout ça on a comme humble serviteur ya Congo toujours servi ka mboka pour musala toujours sala et ça pour la nation congolaise ndeka mokonza mboka chef de l'état papa na biso Antoine Tshisekedi Tshilombo lobeke bosser la vision nanga to c'est la vision ya chef de l'état pour tout la qui c'est qui était basoda no bazali ba humble serviteur no bazali ba servir yo timukolo oyo et ko singake to servir yo to servir yo tisuka papa merci. Voilà, na droite nanga Hero Kaza dit bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Barézi. Voilà. Ouais, là c'est Péline Pino rendre le visite, le route Musika, Tsokomi Pino na quartier Bovin, quartier abattu à Tetenda et Maboko Bank. Marcel Fouta. Tetenda et Maboko Bank, papa Oyo a commis ça habitant tout. Ya Kinshasa bandeke total ara 10 niveau likolo na profiter bien à remercier maman Nabiso Sona Kamita tout la sénatrice maman Marie José nazo sepela pena na bilembo zo tika zo sala badon et pas babola parce que nzamba lingaka ne bato yo basungaka babola ba résilier na biso to za pena na makambu yo mo yoka ba vérité na ba vérité ngana na ba question donc faut bino ndebo lobela ba vérité lelo pena yoka pena ba vérité ndenge Charlie Paka Aizalaka, la vérité New Style, oyeba makamutu lelo na nenga mi ange mi de mort pour yango de beneza le roi force apesanteur zo bendaraka. Singama tembele zo bendaraka. Pour New Style les panzani déjà. Depuis ça déjà bana poto bana mokili mobima ke New Style ba ko na ngo biso yo ngai na Liverpool jenga oboyebi mais na émission na quatre émission ba question zalaka toujours ya yo biso ba réponse na biso poser to panza pour voilà na moko to attaquer maman tellement micro za pa na bon zone ya Liverpool nani azala penza cofondateur ya New Style na koloba tout le monde azalé cofondateur même pas kazala raté pas kande ayakande ko diembela New Style et Salema pas diembela Pakaya ko dembela. Mutata rapprocher ya wata dembela na New Style. Tete rapprocher ya wata to yebeza ba vina biso ba Charlie Rubench, ba BH parce que toto ni no mutuna tembe atambola ngauza mingi na ba intellectuel, ba intelo. Bo pakaza intelo. Intelo ndenge ni papa. Émission pamba ya pamba kaka émission te ya français alekate asala interview ya français te bongo intelo ngo ya wapi pakanika kane ba sapa tutu yeba zaine mona musala domestique ya Watanabe aniki la président na biso ba kecha sokolake baka bitinda ezalaki ndeye kende wenze sala mwa boye ezali na mawa paka mutazaki boule ya sala New Style abenda bino abi Hero Liverpool boya abengi quelque master bosali bo mais bino bongi bo bima ba yanke bo botule soko tali bien ba musicien tout bazalaki na New Style wana bango tout ba coopérer na Charlie Pakate baso la raté ambulance asona Pakate ba ko soane ni pakazaide pakazaide na ba sale manière azaina ba sale manière déjà baso la raté ndoko c'est la bombe comme na tango bazalaka bango tout na la team ba suspension arnaque zwa eza pona nani paka ba makamsusu Jires Foudre andoko mona ze pona paka yako ne odembela biso New Style et créama biso nde ba cofondateur biso nde to rassembler ba musiciens na tout prévaner que tala makamto ça prévaner que au mona lelo Jires Foudre na arnaque baza place moko mais na team ba mbaleza keba so tali susu Kunzardo ya kendane bien avant so moni sous ambulance na Vuluzi keba so mon peut pas lâcher kuna na sima keba to fani ça pena bayaya depuis ça ba conseil pour New Style seulement na venir tozali et seulement na parler nanga makamna loba koba yebiango makamna zoloba vena ngai champion voile yebiango zo komba tozali pena ba aimer parce que ngai nazalaka ami de la compagnie. Parce qu'il y a une chose qu'on a comme ami, ange, mi de mort. Tout dépend de la tête de l'île, tout dépend de la intimité. Tellement tous allez déjà fan ya hérité Watanabe tout l'île, na tembe, mutoya ko timbi se sous tembe, o ngamo la benga strong man, heavy man. Na nenga mi ange mi de mort, te ozong se lega makamu parce que to koki na biso charge wana te ba New Style wana. Ba bi muto bando soutenir bino yene mutu susu ne apanzi bino. Pour bâtir bino budget à l'art moro boy on ça là que pour que vous déstabiliser orchestre ya wata budget à l'art mutachaka budget à l'art budget à l'art ezaka ngai na ba massa na ngai tondo soutenir New Style
So idée non yo longa non on est ute na wapi. Idée ça qui olongwa te. Yoka idée ya ngai la masa na Liverpool jenga idée ça la kake. Toujours ça là ba PPU ya wata to pesenga ko new style. Parce que tongo mona moni wata za mutema malamu tongo mona azo idée batu. Biso mbim to raisonner ngana masa na Liverpool to eloni pena to kozong c'est la wata ACP la pena comme cadeau. To zima kanisa ça là ba PPU. Totali ba musicien bando kokasu ko yemba te. Poko yemba na wata nabe toto lindo no mona ba dego milieu ba maîtriser ba Cédric Mbungu ba maîtriser ba Miska ba maîtriser ezanza ka ver ko yemba na toto lindo faut na makambu tout d'abord parce que ça na wenge to bi eloko ni to ko sala to sepelisa pe mutu na biso parce que ça il a biso ba bolamu asala makambu nyoso ya bolamu to bité eloko to ko sepelisa to sepelisera pa ba musicien na to zuba musicien na o bando yemba bando ko kasu ko yemba te ko binate baye parce que baye bazo sous formation mandenge ya mi ange mi de mo baye mbali so ba pesa makambu baye sous ko formation pour un jour baye sous ko telema na champ d'attaque na totolino bango na totolino moto na tembe to zima kanisi wana baba arnaquer andoko ko yemba te moto molambi andoko ko lamba te total Gires Foudre total to rassembler bango ya boina boy to travailler. Ce que tu as tout ça sur le système, tout le monde a comme coupé sa macamu, tout juillet, tout zongissier dans la team. Pas idée à Chalipa. T'as idée dans Liverpool. Oh, pas comme la bangi, dans idée bongonde ni bangi na gagné mutamela la bangi, ça la macamu tu na kuiti ya bangi. Alors ça idée bien bongo wapi. Total ici koyo, surtout moni mutu. Oh, coupé sa macamu, tout zongissier. Total tout lino mutu malamu, ça la bisuma mebele. Cadeau tenga to salaire parce que paka ninga mesana yoki Liverpool jenga boina ba est-ce que ko diembela ko diembela na envoûtement azara nango envoûter biso par ignorance pe makamto salaki par ignorance to komi ko diembela makambo bandi papa to komi ko na point moko boy totali parce que ba ko wela ki leadership total iso to pesi ambulance mona wana salité wana ayala parler na ngakutwa atika basili nsuki naye mona na salité ya mabe ya munoko solo aye so to lui to tcha ambulance leader arnaquer linga to taper arnaquer faux chanteur moto molambi arnaquer mutayemba bien bon yemba bien te mutayemba na libumu voye utaka na libumu chanteur awapi batanga messe les chanteurs totolino moto na temba tanga pe ba messe molambi ça n'a pas de sens et makamo boy donc mystique total ici côté na za mukolo to mona paka azali mugomba paka diriger azali leader te ya devani ko diriger ce ko paka tellement messana na makambo ya ko welela trop akomi ko welela komi ko gérer alors comment ko gérer makambo tout so ngana Liverpool jenga batama ele te muto yo abani makambo boy to tika bango bokino bakena bino pe kena lango be botoke to zonga na biso ba mi ya mi ange mi démon. Vous comprenez si on a sima lango bino mo bomoni lelo ne biso to kendaki bango ba lolo ba nyosi les ali bana poto bino mo moni pas d'aché world azongne pas to toli no moto na tembe nyosi lwana ya paka boyo ka bino te comment lango kopa la ka na lobaka po biso to lobaka biso ba vérité. La vérité ça lango kopa là depuis ba kota studio ya générique ti lelo générique et si la karaté baza pe na chien ko beta te batika ko senga ba bino ba mbongo parce que comme lango cop escroquerie pour na ba soma ba boule na bango noir pour lisanga ya ambulance na paka eza ya bangi lisolo ya arnaquer na vuluzi eza ya kolamba voilà, héros na katio mandambu na ebena pas ya Liverpool moi complètement par rapport à Makambo héros complètement par rapport à Makambo Zoloba, c'est vrai, ils ont bombarder bana poto preuve année tant tu es sabino qui nous les anganero pas d'acheter place à ça l'émission place quand nous style banda chez biso kaka kolongwane et pas impaka bana poto ayeka maboko na biso émission aneza na ndako na biso muto yambie biso muto pese sous makambo émission ya rozonga la team yango to sabino ke paka lobaki ke et pas héritier vie sate
yenenga ke na ba masa to ke bongo sutunga alors ça na sport petit nanga yo fo de no kaka poto na makambo yo fo mombongo moke monana odena no take soda yo ne robo kende ko bundana no pona no sil na poto mais ayeba kite ki ka biso ba soda muto wana protéger motango biso to tiki support ya pakeza ki ngane ke paka sale comportement barisi sale comportement il filme les chanvres devant les gens azana langage ya mabe devant les gens ayebo respecter ba tout autre ba ko héritier betara ba tout héritier ça va mabe mais paka yemoko asimbanga na nzoto barisi na biswango paka koma na niveau asimbanga na nzoto pour la nuit on a rebungela et bino na yorobo mo mimo na makasi etant que patali ya vie na bino na ninga âge mais no bo ndo bungelete ninga na benga ambulance na benga kunzardo na benga vuluzi na benga na benga bango tout tant wa likamba new style new style to kembanza ngungu ba créer des ordres na mbanzango production 80 000 francs pas qu'en ambulance na vuluzi na saba bangi baké signé par 80 000 francs na $100 na $100 ba ebo tanga te do production $50 ba ebo baké tanga te mala poto baké signé business na papier quoi donc si je comprends bien nous style les gars na administration morote oui pour venir nous style ata mo konzi moko na nous to chaté administration ezate pour nini paka a gérer kinyoso nganero to ba to média et roi zagineti CG orchestre fallait pas PC fonction fonction et pas qu'à comment raisonner et belé sur APC moi na ma etanga ba foot d'ici à ça vraiment kilo mon biso tangi chiki ya kin toujours ba diplôme to mosala ndule bero ba vide chiki na ba chic Faustino mo bambi ba ka foot d'ici de Berman ba ke continuer chiki na foot d'ici donc tant muté na société PC respect ngaza na déjà aime les serviteurs na sima na marketing pour biso social marketing yango de côté marketing pena o ça pena boulot à kitoko par rapport à news ya kitoko par rapport à news mais pour vendre biso to ça la boulot ya Congo kitoko partout ba dozo ko apprécier ba appelle euta Singapour euta Australie euta Brésil euta partout le monde la route ba France Belgique ba Allemagne ba Hollande ba appelle euta partout au monde que to yebi musala ngo yemo mpaka yebi que to yebi musala oyo tango négliger nganero croyant que nous si les osala pour du bon pour lire bambongo pour bambongo to nous si les barisi bana poto ngam ndo ke songo na o sénateur ana tindaka to la kana ngai na mpaka oh donc sénateur mta panza bino non sénateur c'est le côté basangana na chaîne moko cheferi chaîne mo ya PD le wala mpaka pour paka c'est un PD azana ba excité ba ex ne ba PD ba banani ba Joska Vulu azana poto ba Willy Gabana ba ya l'infini ba gelor VIP ozomo na niveau paka asa excité paka sa excité ngam na tambola na paka na bige paka akusha ka ba PD alinga pe ba yela nga je wana ne cheferi na hero nga tellement que na za yaya na linga ponga pena nga pena bana poto nga linga nga pena ba banzele ponga botama na mois de mars na linga nga ba mama do oyela nga ba je wana en tout cas e kotate na dimna paka donc na dimna paka na timbeli paka nga sala ba je na cheferi ba je o cheferi nga sana vina nga sele scam père ba jimo yango c'est la finale cheferi pour muta comme ça et cheferi c'est le scam père ba jimo muta beta double zénith abeta palais des sports na Bercy c'est le scam vena biso l'équipe paka ko bana lelo tilobi aleke cheferi ko bana lelo tilobi et cheferi oza muke oza pe producteur te oza pe producteur te bo sangani yo na paka ba PD ba homosexuel po za na ba basi to mo benga ba homosexuel bo za ba basi na ndako mais bo sala ka ba cher ko coucher batu na sima eza bien te bo za batu soki na meki ko loba ba ko benga na bino na ba ndako to ba place bo salaka yango wana nazo protéger un paka oza muke héritier leki au point vane pas d'acheter yo azongi na maboko ya wata ba yambi pas d'acheter bien te pas d'acheter ba yambi de wata c'est peut-être mon roi aux retour moi c'est comme si bon ba sim c'est moi touche tout moi lo moi ba nga fo te baresi point vane repesa ki lobby le to za vendredi to za na bova repesa ki lobby nga c'est la toute première fois ça fait 6 mois na ko ta sur rep à la timité na koti rep na ta ba bino ndeni akaisa kitoko na ba mishka to yambani na ba Diego ba Oliveira ba Bercy ya mwana venanga champion voilu venanga manzeku to yambani ba olela Liverpool botika wata pona nini bolana ki paka na saba diamba venanga de l'entiala leli
ah ya yango maleli vina nga tshera busa leli abili vero kende ko sani na pakata ndenge batu ba la to kondi tandenge to kondi ta pas de chaîne nga ye mais effectivement mais to kende na paka place ka bien beau taille S regarder biso to za bien mais ndenge biso to monde la ndenge te batu zana bango avant ba monde la biso mokili ya bongo zo mona ke to bien aspect kitoko mais bango ba pesi avina bango ils orchestre to zalaka biso to za ba humble serviteur ya moto na tembe dans la minute yo to servi comme mi ange mi démon paka bana poto paka koina ye bref on est depuis to beta générique tant to zalaka ti lelo nanu ba flashata chanter bon moto molambi ye na limité à sala nega service ya okende ko somba Thompson à 1000 francs nganga 500 batu ba yeba resi batu ba yo reso ma mundela za ki envie ya ko sala émission acha bana kiti liboso le panga ma mundele jamais a foutre la non place mo boye afana ba kiti plastique a foutre non bongo te bientôt ba bengane na ndako moto molembi soki so moto molambi ozamuke tona ba photo na yo tona ba vidéo to kitaki tina terrain to kangi ba photo ndo kinda defa ba jina coin o defa ma ba peine victoire et comment charge nga nero ozamuke nous style panzani bana poto tonto samno ko panzana biso mto salango biso mto ba ba panzana on ga panzana to mais déjà panzana to nga nero to longwati bref on n'est pas d'achat longwe ayeka na maboko na nga nero to lo basko nini bana poto to zaka na makasi bino mto appuyer penda pas d'achat bozong sena la to appuyer pas de te tu appuies pas d'acheter pas d'acheter moko yango na loba mi ange mi de mort et ça aura force apesanteur et benda voilà tu appuies pas d'acheter mutabenga pas d'achat zalata yemoko conscience ezonga ya tele nazana katsa londende je suis dans les noirs pas kasala ni pas d'achat azolela na kido sa ni nampaka tala depuis bakenda bana batu bakoma kufutila bakoma soki le lali awa le balali kuna bana batu bakoma ba via bête bazolia bien te pakazo bête personnel comme so il paraît maman ba double nationalité so nationalité so te pakato yebi vena biso pakato yebi ki ara na passeport angolais arape na passeport congolais si que nous comprendre l'état partir à lettre wa salaki bana poto na l'axe bino sko lettre au pakasa pour la suspension pas d'achat ezama kama lokuta na bête appelle ndenge ni ba na formule wana lettre wana ya faux. Oui, à suspension pas d'achat bana poto, bota la lettre on est affiché. Voilà, Yannick il y aura pendant à Tchelabiso élément et puis to bota la pendant quelques secondes par après to zonga c'est parti play. Momoni bango balingi basala eloko mo po paka na ambulance bazana ba salge balingi ba dévancer pas d'achat déjà longwa new style depuis mardi la semaine passée parce que bango lettre na bango botal yango déjà les 6 pas d'achat longwa déjà et puis mardi yango tombe mardi il y a la semaine passée jeudi il y a la semaine passée yango bazali na répétition place bango sala na Kasavu bukuna pas d'achat aya na été benga bon te ngampe na conscience ezongi ngai nazonga na nga pa to tolino moto na tembe pa ba misko ba créer rubrique pa ba moni epesi mongo jerka ndenge biso de to kendaki pas d'achat ke faillite koti bulu e ke koti kuna na nenga mi ange mi de mort pa ba sali rubrique ya lettre wana ya suspension pas d'achat bota la lettre wana kombo ya paka ezalaka ya na passeport ne congolais ezalaka Charlie Kikani Zanga Kikani Charlie. Alors on a deux passeports appelés la nationalité angolais. Donc à ce que place à Bouzoba Penezali, place Moutazo Azoye Bamarambasa l'arrêté. Na passeport en Angola comme ils Afonso Pedro. Bakonza Mboka, Bota la biso bena lika Moutazo na kata Mboka na biso Congo. Azo na deux identités. Toko mona ta un passeport français, passeport congolais, mais vous avez même combo mais ils ont comme des noms différents dans le passeport wana. Tozoye baté to mona pe ba kribe ça na mboka. Bazo enlever batu, tozoye bato so longo ba solution te c'est que ça bato bongo parce que à côté na passeport moko boto yebié na kombo wana te. Mais le passeport congolais na kombo mususu ba continue biso à deuxième bo meka pena ko tala biso likambo oyo parce que ba tolembi ba crime to ba lever mutu moko bo tozoye ba sort na ngote bata bongo ne faut ko landela bango bata bongo bena faut ko serrer bango
kolandelaka bango mpena bakonza mboka moto abongo ata se depuis lettre yango basali eza ata la cachete ni signature omonaka eza lokuta pas d'achat longwa kala avant même 5 à 6 jours bango basala la lettre na bango pas d'achat longwa déjà avant parce que lettre na bango eyaka les 6 ils ont date les 6 botala ngo bien bana poto bomona ke baza ko escroquer bino na musique na bango ba escroquer bino mbongo po ba na bango na le côté na bakin awa ambiance afana na place ma bena ngiringi sombu le bête foza artiste ndinga libimara nda ko ataka lokolo net resieta pa kaye moko afana la quartier ngwaka place ma be toilette na ina cuisine de kangama vedi mutu sa kota sa la grande besoin na toilette sur la ma be directement la cuisine salon ko tukoloba te kuna nde place bena place kuna bat bakufaka siko na ina lo parce que loko moko bo na ko soulever omoni wata kotanga anoko mo héritier te ambulance kotanga anoko mo héritier te don't ever try to say héritiers name. Héritier is not your friend. Héritier is a boss. It's not your kind of people you guys you are. Héritier is high level. Botanga sou comme héritier te pardon. To lingara binote. Et puis mi ange mi des morts ils ont la makamla. On botika la bino ko ambrier mi ange mi des morts. OK, son la bino ma beso ambulance ngazonga. Ambulance a kozonga te. Ambulance a jamais kozonga. Te moni pas ne on la zoloba. Totolino yo le bito torino aramte mamalam peut-être pe baro ils doit pas ambulance baro récupérer pe sur te moni siko la ndenge ya mi ange mi des morts lingi même là ba musicien faut avoir un bagage intellectuel pas d'acheter français kitoko anglais kitoko les seuls mutu na la ko mona kuna na ko tanga na on te po mi ange mi des morts et ça ra musala ngo ya pesanteur ndenge zo bendaraka Kendo mon honnête à part pas d'achat mi ange mi demo robenda sona mi ange mi demo et robenda bon peut tout mais c'est autant que benda bango et ça c'est le système mi ange mi demo dans la force apesanteur et puis ils en a qui yungulu et ko benda bango to yunguli ba oba koya ba koyi ba oba tika la série batumalamu voilà Liverpool un mot par rapport à double nationalité mutubo travailler na nzo na double nationalité et ça manque d'intelligence il y a pas carton dans le bac mutuba katambeli moni papa ba katambeli na mutu oza mayele te ka jour ngote wana yo au voyageaka okendaka ko récupérer car à grande sœur ba se ba kataka na boma ngala zala pakazara kuluna na lemba wana tonga wafana na totolino moto na tembe abana osokola totolino ba catch pakakeno luka bitumba na moko na bato ave na biso na tanga kombo te pour la polémique akeno luka bitumba na bango ba jamais ilange ba machette ba bete lichette na mutu surtout mona un mois comme terre na comme bongo mbwa moko bo liboma tonga ba bete lichette momo ya liboma abana ko le ka fiba paka na mutu de mona siko mbongo sika na rage côté na mutu ne mona pesa perturbation ya makambo bomona akoma ko sala leo na mokili eza faute mbwa fiba ka na pota rage côté na mutu voilà Liverpool yango moni wana ekoka sada bipaka mutu ba fiba mbwa moka fiba na mutu yango moni mutu ekota ba PC oza na elo côté oza muke oza pe maele te sotal même lettre wana kombo wana chi wana za sobriquet neti vraiment na eza nzanga kikani Charlie yokecha Charlie paka déjà eliko baki par rapport à kombo ba yebeli par rapport à kombo ba yebeli ki komba musique posolo ba autorité morale posolo ba rassembleur paka ngana bike bozana bureau te soki bozaka na bureau na bino zaki ngai na héros o ya mayele o botika le tonga ne roto longwe botiko sa ba bureau na banganda bosa ba terre bosa bureau na terrain seka sekuna mona paka roto somba ba diamba na e na kasavubu akena terrain seka sena bandel ameli diamba abanusko ko raisonner afin likola car o to neza musalate faut bosa na bureau lokala team wata to mona CG Charlie Rubenga paka yo olobaki ozalaki mutu na la team ozalaki mutu te ba raison babi wata beta na mariage na azaki mutu wata effectivement au soulever point à mariage pour ma mariage ya paka ngam na gérant yango ba rési ko bandana na coutumier tina civil ngam na gérant yango paka so bala c'est wata na mawa héritier zakama pour paka azaki mutu te na orchestre azaki mutu ba instrument cela veut dire que game sera zumbonga ingénieur games na pesa moto soit zula
a loué les games instruments aye nango games installé orchestre to bandi beta paka oser le côté oza muto akala na orchestre mozaki na fonction te aussi ni contrat Wata mtabalele mwasi wata kuta déplacer atika voyage na mikili atika studio miange mi de moyens a beti titongo pa kabimbongo dépense ça là c'est $10,000 ya ngoma yebi vient nga de l'ensala yebi ya bola yebi tibila mbe uta poto yengam na kindo zongo na ndako mokonzi ya bola muta misilanga bilamba ti atika na banyonga bato ba veste mariage muta futa ka wata ti defara defablo ka bato muta futa ngo wata ti yiba bilambe coalition na Angola équaliseur oui équaliseur ya fali na pesa ba mbote depuis mikili équaliseur akangisi ba la poto boy ba histoire oyo bakaza moyiba oskoke bino et le bureau ayiba bilambe équaliseur ya ndeko na wuti kisasa et pour parana ngola za ba na ba chasseur o ba sela batna zando bakota ba l'action boutique avant non ça on se ba musicien ba ye aroya ma musicien mais ça li tourner na suka mais ça c'est que les mois 200 mois 300 parce que équaliseur a sala tourner Angola lobi na on est na tongo équaliseur a zonga le vendredi paka a changer commune surtout na lingwa la paka keneti masina équaliseur moral kwei paka bende makolo aleli tia zonga kin jour héritier sala mission suka avatika lettre na démission na maison mère héritier lobi ngai na ça orchestre aux États-Unis bato tu balinganga ba massa ba vienanga ba collègue o bazali banda par-ci par-là na salibor ba ya tout travailler soni wana mpaka alonga Angola aye pe ku kende na Angola ebisa maître Gege ne na keboe so na yete seke na bongi mais paka aya abonga te pe aye na ba problème ti aya aye héritier ba problème nde to aboye biso déjà paka lobi ki asa problème ba tout te po paka déjà sili paka sili na ye mo ka 5e mission abike batuni mona ya suka bi ala ba batute nzambe ka yebi biso pe to na ba problème ya batute nzambe mo yebi paka ozwa bana te azwa bana batu mvuluzi afanda kana ngiringi na studio omoni presque ndoki ya nous sinon les bimisina nous ata générique te ata album te ata match single te ndeni mbongo bando kota te pour que ba changer ba vie bana poto mais déjà bino bolobaki ke soki ba longwe pa héritier ba changer ba vie héritier mutu mabe héritier futa bango te ba voice route tambola par-ci par là mais mvuluza fanda kana ngiringi na studio ya barisi amblesa fanda ka côté wana roi lobby soka biminute bambule menacé mikona kini bo keba arnaka fanda ka na limité kuna na se kwa kuta limité tande kinga ba pour limiter c'est résidentiel ba tout yanga mona kuna côté ba compagnie ba ça ba biscuit industriel arabien te ofali te arnaka za paka juma o lekirai paka juma pe bi côté na e monde mbule bete bo poto na ba mai fanda ba fleuve fanda pe vieux salaire na limité ba tout ba ebiango oza na vie mobo ya pasi oza na vie ya kodefa ya kosenga oza na vie ya kolela mokonza memaka aux États-Unis fallait que to tikala oya na yo arnaqué oza moto molambi yo muto pesa biso makama mpaka tolo bango na te ye muto abengaka aéroport arnaqué pene biso muto simbieti lelo ah bon soki bi arnaqué lela bi l'hiver so na zakana bino depuis kala yo na héros ndela na bonga to sali mingi na vie na yo arnaqué pe to longoli sa yo la team o kepa mpaka o bongi te seke ba loka yo na ba couper na mineno la mukala nango papa ba loka yo po vane lamba kano ndongo mesana ko lamba new style za biso pas d'achat longwe o tsa ba voice à lokuta pas d'achat déjà préparé ba voice bimi ba voice bimi ezala préparer arnaqué oza muke oza maelete po wesh amonike na komi na suka na niveau na nga pas d'achat na makambu na yebi na komi na suka soki na beti na orchestre mpaka peut-être papa na jabi il fait pour sambelaka alléluia au nom de Jésus paka to deli to sambeli na pas d'achat pour biso na kota le sambo doza to sambeli na pas d'achat na palais avant pas d'achat ça l'émission na prince bakali to pesa mbote papa na jabi na moni na zaki dans les noirs dans l'ondende azali na niage mo ya mabe niage mundu bakanga kiyeba ba retour d'araignée ba singa pas de chance à délivrer à zongi pas de chance zongi à konda bango tout baza à konda sauter l'émission na kasali aza ya konda sauf Giras na kunzardo ana ka fana na ba kit plastique boy o lo banga na moto moyembi a mais c'est les chanteurs Totorino moto na tembe muto atinda ba tu poto muto amema yo poto muto amema mpaka afuna kati ote moniton arnaqué ayaka la team arnaqué
wata tunaka ena saelo nini anaka singa mutuka te asinga pe mbongo te anaka isa toto nino mutu na tembe mokonzi na munanga ka poto mokonzi amema poto nini mabe o wata sala yo oyo lelo ko fingela ye asala lelo yo mondo luka pe amema poto atika osala ba nzela na yo Alexora Boulamu Alexora bonne bienveillance na ba volonté malamu makama bien pa na yo mais lelo yo olakisie siko mutema mabe oyo zalaka nango oh yango lakise moi makamo futa héritier moi siko lelo ba réponse nango siko yango barezi pe akyo lobake yazama c'est héritier anake ozamona 1992 to yebi na papa na bino na maman na bino yebi âge na eko aza petit na biso anake c'est un petit demi azaka muke yo yebi barezi toi pe na ba photo na ndenge salaka na jet set ndenge président faire azwaka yo bozala ke ingratitude na mabe bino baranake oke le berita muninga na yo na 2002 yo kana ajini pour héritier da 2002 to mon grand garçon ayemba pe na gapote faire gola gapote chidetawa gapote big ntona boka héritier na Zénith et pas futa pe ndako mobimba ye moko futa pana mobimba na lemba na apate moi apate ye na toana pala mobimba oyo kanake ofanda na lupango bato belé so yo lambite kuna ba lamba jaloux. Voilà, c'est quoi héros na Liverpool na ore ba voice mo bima ki pare bon bo sala album le new seal ya wata bo sala album ce que na habité te biso pena toza na studio bana poto ba distribuer te au Barezi journaliste monene message auto PC za capter toza na studio to bimisa album titre na ngoza paka ozali boma po ba sala disque mon ba sala disque Barezi ko sekate biso to loba oza visco ya biso mon ba sala disque titre na ngoza nini paka ozali boma do bampaka paka ozali boma po ba sala disque ezakaka ve na biso Sankarana blessé élément Venjora autopé ba mbote Venjora bana poto na bosani ezakaka des albums au batbozela il y avait na biso nzora bokoyoka chamoko ya mabezali wana Keta Love il y avait na biso nzora faut bettre la ngopé c'était ouais Keta Love ezoya Venjora tozakaka trio na yo tokotika ote malgré tout nenga olobaka soka wata bwaki kofa bwaki sori ba melara yo ba melayo voilà tozo mis album ezoya bana poto to na featuring na bana ba yemba ben biso mon héros to yemba kati to na featuring na innocent et to yo kana mo vocal na avant bo ba koyiba ba ambulance basa c'est boye bindo yemba te keba ambulance mwana na boka ba kreba tu akina ba kreba tu a Bercy et merata mukie kaka te to bombi pot pondo to te Barezi ba ota la biso ba onzima na Barezi to sana biloko mabe to na studio na ndenga makambo ndenge za innocent par le bike boyemba te potaka innocent azam to ba surprise ya lo ba mingi te yema kasi featuring na innocent balume to zo yemba na Diego Milito to ko yemba na fait na biso c'est le grand père ba jimo partir mikili alors ça d'abord mo konzarier la biso ngo on est bongo bana poto to na 4 titres moko za ya ngai ne rokazadi bomo ndeto combat album paka ozali boma chante obwaka liboso chanson professionnelle et ça que paka tu es fou non paka tu es fou bongo yo ebité que paka tu es fou chant liboso ko bima mais toi j'attends moi akapela paka tu es fou na soto betango aéroport bukani ya on te bi poto po ba koma ko yiba pour surtout ba to internet ba sape mutema moto boko luka ba ko déranger biso to na studio to za concentrer album ezoya ba featuring ezoya to pesa numéro bo benga bokomela alors mingi pe makamba ba voice wana nazongi pe na makamba ba voice parce que nazo seka exemple TV bokane na buki para la gumbie na balole loka pina vélo alingaka to dinda siko na potopoto ta sikoyo presque to dinda siko na potopoto ngana yo na Liverpool jenga to dinda na potopoto bana poto paka na kelo mama na talio mingi na seki ba voice ochaki na leli mais na bana ko protéger yo on comprend ce qu'on a là qui sont démonstration au ngana za au mona ba voice po paka azaka lokusta atrichaka moi cinéma kasi talaka paka papa ngana yebisaka bana poto na kosaka te biso to bakaka vérité paka à cause la ramos mais to semble l'église mona paka
tosambelaka pene église mona paka akoselaka mwasi ne makambo non mama yo moto ozokotisa démon yo boye na boye ok ye nde moto akotisaka démon ta makambo paka asalaka via auto obala après une semaine ozofinga mwasi ne pas mwasi mosusu na bavoice ozokulmisa mwasi mosusu ya libanda na bavoice toza na bavoice wana bana poto biso bakaka vérité. Et puis biso finga oui biso finga raté bana poto tolo bakaka vérité parce que la vérité blesse et ça la vérité hein? Exemple TV pesa makambu o pesa pe ro kaza di Liverpool makambu bana poto bo ka voice ya mpaka ndenge atrishaka mwasi na ye po auto bala kala minte itala pena comportement pena ya muta boyo kapena ba voice wana paka ninga saila kabasa libanda apato kokosa mais barezi héros akosa raté ba voice wana te biso to ba MB serviteur ya Congo tozana makambu pe ba te belé to tunisa bato wana pe makambu baze belé pe surtout ba mission boyo sa batunisa ya biso ce que te tunisa makambu surtout ba mission to Congo wana parle ba voice wana tozango ndenge moi sa bana ko linga azape mosi ya bato mobali na ye ebeke biso tozaka na paka aye pa ebinda kwa paka te ayaki suko epa na biso à se renseigner abino ba petsa pa yebsa paka ki asoki numéro na biso kana internet na internet aso numéro na biso beka na internet pa atinyelinga botala bena mutu na bino makamado sala boyena boy salenga pasi mobali na fâché mobali na gangela nga na mikitisa ikaka na bonne manière on a zala ngone éducation papa la nga na mama la nga ba pesanga na mikitisi kaka Nathalie vina biso ata mo buzoba po nini boye bato mabe kaka nzama pesa bango basa malamu pona nini ko faire souffrir maman na biso sala vraiment nini paka en plus na pena loba moko j'irais foudre des nuances tikotambola na ignorance pour soko totambola ignorance nazoboya koloba nazoboya soki na lobby yebaka ke maman na biso Mimi Kumbu alors ciao libanda na suki wana na peso 48 heures lukanga benganga voilà toi qui a vu lentement na Rochité donc Liverpool n'habité par rapport à l'album bateau va soutenir Bino et puis nous avons 5 titres et 4 titres moko to yimbina diko milito oya mwana la team wata moko to yimbina Innocent Balume Inosbi leader yope ba pesa yo likolo toujours moko tu es venu biso c'est le scrum à partir mikili vers au bête loko bato poto ba boka la bisongo moko ezandeka yanga nero et bon c'est okuta na square bino bo lancer album la bino okuta sur le marché na new style biso to za ba kamo ko na ve na biso nzora soki ko fa bimisi wata bimisi c'est ka ba romela biso ba meli voilà ke biso to na makambu poto c'est la biso ba yokapo 4 ko kandala pas l'album venanga 4 ko kandala a sala album take muto media album ni bato yoka ngo bato tala ngo biso sko to za makambu ya mabe moni biso lo to za ba jeune to za ba lire to na lumière to te lo muto zoka na mutu paka omba fiba paka osina na contraté osina ni contrat na la team muto lekyo na la team ko banda lelo tilo bitim ko mokili ekufa CG na biso Charlie Rubench avocat baron ya matete avocat du diable les qui a fait nabiso Coco Rubenga Rubench le producteur moi na poto kala pas koza muke ozamuke na bandal ba yebiote yo ke lobake na bandal soki ba tie vote yo na grand pote fali pupa yo le grand pote kosi même kutu oh alors pas bon mais vena biso 140 lobi mais pas kana zali boma take 140 de kutaza leader le ya bandal pas ozamuke na bandal pongana paka totambola pendant un mois pour nous si les répéter na bandal une fois ba kima pour na mpiaka un mois to kota bandal Sinkin Bisengo Molara Dula to bimaka Chibangu makelele to répéter na bandal Barizi ata mo na bandal moko taya siko paka tolo bake yo le kiselo na bandal la force paka ba biote yo muta benda na wenge ça vient na Bill Clinton bo ça débat pas quand pote Chims Kabengele en pesa mbote moi na Londres Chims Kabengele patron ça complexe vient na Chims Kabengele na Chims vers telle émission à Londres ba ça débat devant Monseigneur dans Monseigneur c'est pas quand on a pesa vie on a benda na wenge bon ce que c'est le scrum Massa Bill Clinton voilà Liverpool to comme presque dans ce cas so ba contacter bino bossa ndeni ba contacter biso na plus de 143 Willy Mouchen
89 13 22 176 plus 243 il y a Willy Mouchen 89 13 22 176 voilà numéro normal bato poto benga pena numéro normal pour la dédicace numéro to c'est la ce que ba dédicace à Makambutu et roka ça doit passer numéro WhatsApp to c'est la biso boya mbuyema to c'est la WhatsApp moko pona ko sala est-ce que vous panzana te bino balé biso to panzana ndeni niveau sera vous panzana niveau mais Charlie Pararo c'est pas babanzani lokongana bande bon barezi omoni kozana bampaka batanga te bato mayele te ezali nganga bato mayele omoni ton bo fanda en famille faut bolingana déjà bolingo to saka ngona ba Chic Faustino ba Roka Sadi ba Ginzeku ba président Nias mo fini ko bovant ba Cynthia Kapashi ba Irsila Kapashi ba Jackie Kapashi do to ça ini abana bovant toi moni paka Cynthia leki na betel solo moki na biki to mo chité Cynthia Kapashi aleki paka aleki bakarine mokonzi po Cynthia asomba car liboso paka afutela na bova pala $500 liboso paka po paka futela ndako un noble futela ndako à $200 or que biso na bova studio à $200 ndako à 2 chambres salon cuisine salle de bain à $500 3 chambres salon cuisine salle de bain et ça $800 donc il paka oza moke Cynthia leki yo oza na niveau Cynthia déjà moko kota Cynthia na makambo oza makambo na biso privé benga ba sala émission mais ya ba benga Cynthia ba sala émission pona afinga ne wata muninga noté président Fali j'étais no le baki so sali vote na Fali na banda yo le ki Fali muninga na oté yoza mo 1982 tona âge na yo tona passeport na yo baba ta véri à mo 1982 totina âge na internet bo mona ngo to tshongo pe émission so le baki ngai naza na massa Fali wa massa Fali te wa massa ferete wa massa Bill Clinton te oza massa ya fait na biso JDT te oza pe pire petit atata te oza mwana muke faut bak eloko omoni bampaka baza basala groupe moko boye na Bokechu tellement lingaka ba leader na biso Congo te ba chanteur na biso te baza basala groupe na bango na paka ba koma ko koma na ba WhatsApp paka beat ne na Congo ezaka ke aboma ba orchestre nyonso soka flata commission tongo pese lito iboy akomo déstabiliser batu azwaka ba musicien betaka ba diabo boina na lo baka message na vie na biso Fali Ipupa fais attention na mutona paka ko pese chance te ye monga lo baga ngape na migolo yo fona kanga magana Bokechu basanga na Bokechu basola ka biso zana paka basola ka bit na bango zaka babo maka ba orchestre pona ndenge déjà ba concert zonga nango na ba poto bango bazaka na poto batu ba betaka ba concert na poto barezi poto ko lo ba suba na poto moni ba loka ba Bokechu na ba mpaka na ba Karine ba sort moko Karine mokonzi photo gangela kepe po Karine ke poto asili poto bige poto cimetière biso te la baronne te azape la baronne te azala pe la baronne te aza ignorant voilà Liverpool na biso na suka donc quelques dédicaces et puis numéro et téléphone au rappeler tout et puis na suka na Roka Sadi numéro na ngezaka plus de 143 ya Willy Mouchen tout code mondial tour du monde 89 13 22 176 89 13 22 176 na pesi ba mbote na tetendai maboko banki ya Rachel Futa mutakomisa bana toi lingwala bandeke na pesi mbote na Teji Bolingo partenaire Yangwa Bitendai Gilo Rei na Mikili na pesi mbote na Ginzeku président Ignace Mufini kwa bofa na pesi mbote na Brinto de la Brissi wana haute cour de la République Daniel Massaro King Shangalume na pesi mbote na Armel Mupeshi Vienabiso Eric Fourili Donald Trump na zongi lisusu wana bana bova biso yeyo Cynthia Kapashi Irsila Kapashi moi ça pembe à taille sans oublier Jackie Kapashi maman Sonance pardon sans oublier mon papa PDG actuellement ya Sonance papa Nabiso lycéen Ekofo papa Yabana yo tika biso te PDG Eric Mandala le docteur des ignorants et maman Nabiso Mariam Pirogue Arnaud Mandala famille Mandala tout famille Tendai Rachel Futa Joël Futa famille Futa voilà, famille Faustino Bambote na bino OK Roka Sadi to sisanayo wana pesa ngara dans fanara la mutu na ngai maman na biso la sénatrice na kamitatu do ambote belé na peso ambote belé maman wana na bolingo maman zo sunga babola parce que nzambe moko tango sunga dia mobola nzambe abakisele belé
gouvernement na biso esengaki bata bongo fo ala bazala mpona mboka pe évoluer ba mama na biso pena sonaka mitatu na pesi PDG tetenda maboko banque muto akomisa babita ya Congo mobimba bandeke totalaka à 10 niveau na pesi président Daniel Massaro bambote Armel Moupech Gombe na Gombe bambote bana to la team Wata na pesi bino bambote mi ange mi de mort kotika kaka kosala musala noté force apaisante zo benda kaka kotika ngote na profiter na pesa bana poto bato to bazolanda ngai na pesa bango numéro na nga WhatsApp ina appel eza plus 243 82 93 94 691 na répéter sous plus 243 82 93 94 691 oh toi na besoin na biso komona biso ko benga na numéro wana WhatsApp ezalika na numéro wana donc makamutu na pesi bana jobu mobimbote mon boss Ben Olondo na pesi bambote venanga Gino Miangu Kande Moïse na pesi Samuel Tabiala Grand Jésus bambote belé pour yom to simbi na pesi sou venangai Richard Nzadi papa bonjour bambote belé na pesi masalanga Chic Faustino mo Bambi les Doberman bambote belé petit nanga Ginje Nzeku bambote belé na yo pesi sou Brito de la Bouxi Brito de la Bourse bambote belé to fandi wana po sans oublier le fils du président Anthony Tshisekedi Yonde Suki wana. Voilà, rapidement Liverpool. Ah ouais, tout un espace malanga plus malanga skin. Donc bana poto, ban États-Unis, Canada, Djobu partout boza. Restaurant malanga plus, ils en avenue Mama Okitundu, croisement Mouchi Okitundu, soye biffé net aux agina barisa le kitoko biffé fola masanga fola lixezawa boya maître Clovis avocat du Congo, on a avocat nanga. Sans oublier la mère et tout il est thaïlandais, les qui maman na biso bijou malanga na yo moko baresine ngota la biso na cameraman bana to bovan Brito de la Boursi. On a mon konti pena babon dimanche no babon week-end no yango merci. Voilà, merci beaucoup, c'était là Hero Kazadi et puis Liverpool. Donc le propos tenu, ça n'engage que eux. Donc biso de Salka boulot. Un grand merci à toutes les personnes aux Uli Bakou et Rotan la biso, je remercie comme ça Malik Arafat, quelle bonne manière Malik Arafat, Willy Claude Djama, prêtre, donc Monica Makambo, Maman la Brian, Bébé Seignol, Maman la Kinaya et puis Primaël, Jérizing à la merveille, moi, na mamie, je te salue, mon papou Gilles, mon apoutou. Depuis Montréal, depuis le Canada, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission, aux à Paris, aux à Wapi, na Allemagne, na Belgique, na Londres, partout dans le monde, aux à besoin de colis na yo, contactez chaîne à écran, bengangai, na peso ba détail sur JNT Service, eza na Katia Paris, donc JNT Service et comme en toute sécurité, colis, basala rapena conteneur, et roya sans inquiétude. Un grand merci au couple d'Aké Kanza Mote Mayajina Wajina. D'Aké Kanza Mote Mayajina Wajina, Mona Yolo, Mona Dallas, Passeport Rouge. C'était la Barésie base à la présentation de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Et cette émission, je la dédie spécialement na combo na les Doberman. Comment hein? Chic Faustino. Les Doberman. Na kabé deux émissions. Les Doberman. Na Brito de la Bourse. Voilà, on vous dédie cette émission. Alors, passez une très bonne soirée, une très belle journée pour notre montagne à jour. On vous dit un grand merci. Abonnez-vous massivement et merci beaucoup à toi, Gilles Va, à la prise de vue, et Yura, garçon à Lox. Moukié, mais costaud à Vimba Nakati. Je vous dis un grand merci. Allez, bye bye, portez-vous bien. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on doit s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.